ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne ezaka kamoko Kilongo TV. C'est une chaîne sociale. Les chaîne etali makamba sociale. nalingi to s'abonner biso nyonso Kilongo TV. Oh Kilongo TV. Bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo. Bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt. Papa Chéri Jibem pia na leader Amu Fube. Tunango kotala ye wapi. Kilongo TV. Bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda. Okotala ngana Kilongo TV na zoloba bien. Kilongo TV yenda kangi masolo. Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango. Kilongo TV. Oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya. Façon na ko papolela ye akolapa. Bana na Nzambe, baseli ya Nzambe mutu nyonso. Mwana muke mukolo papa mama. Yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo. S'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko. Boniko ekomi yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La bana poto bana partout betel solo ya musique ya bambutaza bantu nde na benga kango musique ya bakulutu topé nostalgie et ça la moi bi bato belé balinga nostalgie ya on toye awa to kutana leader makaba ya Star Academy bonsoir merveille mavinga. Merci. Yebisa bisonano to beta moi li solo ya musique nostalgique et pour na yo musique hein d'abord aux wakonde musique nini ba ancien succès na musique ya kala ya bakulutu alors la musique que sala nzela lelo neto omonaka venu oyo to benga lelo bo babenga X24 avant comme aboye banda kala bakoko na biso baluka ba tracer déjà nzela pour biso to leka bien en musique na biso bakulutu wana pour na ngeza lokola banzela oyo banzela ba train de basala chemin de fer donc vraiment tout respecter ngo biso to compléter comme ba bilora miki mentzela déjà qui bien. OK. Ça c'est très bien. Mais ce que elo mo to remarka musique yango ya kala apparemment à l'époque basé na ba studio neti ya leloté. Et lelo ba studio kuma ya makasi et kuma soki combien de pistes ba bioko baksa pe ba piste ngo zo mata kaka ndingo lingi mais kala bazaki na ba studio moko ya muke kaka omona ba beti musique yango pe kitoko par rapport à la musique monsieur ya lelo. Oui musique bon on a calé à la qui ba studio dans la vraiment tout à na ba système analogique et ba ve on a ba robetara live et puis juste ces ala qui na live wana donc biso lelo to comment moi programmation ya li et puis mo ba zo tourner pe ba voix ba correction kili donc ba na travailler ba na beta pena une fois mais étape faute na biso te faute pena ba ngote monde ndeza ko évoluer comprendre les évolution monde ba ngoso ba na analogique le to na numérique tozo ki ne pe kaka voilà bon. Oui, problème est que musique yango eza sérieusement basé analogique mais musique na bango so yo ki yango sentir na habité yo za musicien professionnel formateur bien formé formateur mona ina yebisa bisonano pourquoi différence wana so aussi ba musique ya série ba Carlito là à l'époque ya ba Shock Star aussi ba Ntesa ozoka banzemu na bango so yo ki na lelo ba mais na technologie ndenge se développer boui. Tu vas bien am to ba bete les los benga ba beta blo ande mususu bon prendre la différence mo voyez ndetinga balinga ki bubu donc bubu là ki lelo o ya roma linga te biso to yoraka musique wana ba beta bien mais ba erreur pe dalaka na système wana na ba disque mo ya viva kala ba 79 je crois 79 80
nayoka guitariste toi nanga yala beaucoup plus na ba guitare solo nayoka bien abiso bongo ena beta pena bet côté mon pena ba fausse note et les cas pourquoi baba no za na ba tenter que soki mutu mo ga BBC bozongeli su batunyos alors na ebité jour en so bazongela combien de fois dans musique et dans science mot exact il y a déjà tant beta na ba erreur wana ba lekison et puis ba teka ba nzembo wana na lelo ba erreur wana ko sala mati. Ce qui, par exemple, on a une sous fausse note de guitare, tant au yoka, possibilité de tuner même dans la machine ou soit dans bandela, au lieu de tuner sur bandela. Sotali, différence c'est là, on a ça par comparaison, pourquoi parce que qu'il est là venait les rameaux trop, les rameaux bien mingi. Pour ce qui est total là, total là, bajar y a accoutrement, toi là, non là ta, on attend sur un rôle, qui peut compter, accoutrement peut compter. Et puis, des musiques qui ont été so j'y beaucoup, quand on a fait beaucoup pour un fan naïpe, à la fan naïpe, nous les a banda Robert en 78. Si ayo kufa lelo au monde que évolution mo ezalaka nous les mois ba yanke ba kilote moko boye ba nous les mots on comprend le sens dans côté mais tant vient comprendre que nous les faut Hollanda époque na génération lelo tant akufi au monde tant a beti maître de l'école aka ndenge mona nde biso peto beta biso kuto zo asus na balle azo kero basaki ngo boya biso photo salongo donc kibubu kilelo eza bien koleka kala mais respect na bato na po basala ndenzela mon ba tracer la biso nzela lelo kane no lo boulevard sera ba père na biso ya ki boete hein ala mukie ya série na biso et comme 4 bandes. Mon basala na ba onzela mais ba yo améliorer ba moderniser makambo habité il faut dans la boyer dans la ninga mona musique na so ninga okende donc lelo musique qui tité par rapport à ba veona pour ce tobi lelo to la nana ba thème au mona ke ba ve franco ba kota ba makala felo ba kota makala bana ba kanga mais anti lelo te côté ba thème ma bêtise mon nom et ma maté na génération o et pena no yemba abimsa on a disqueté truc pena ya yo ayembia truc à mère aime bien na tuna lisolo ba singa ezaki na okaka concert moko entre amis azene ko s'amuser on est juste là c'est peli ezolo abi ezaki concert ya ko men domba histoire ezala pena ba ezala ki pena enregistrement biso to mo ba musicien to landa histoire ya musique amboka na biso to fingite lelo ba to bele ba otala ka côté moko même na ba test na kala ya la moi genre elle a pena vivre encore na zo finga pena mo ona ba vivre na biso ba koko o biso to landa mais tout le monde na zo tap na ministre mo musa pi pena to tanga kombo mais lelo on dirait ba mbango ya la bongoti lelo ezala pena ngwate c'est vrai na kala tout ça qui na ba génie trop ba diminuer lelo ba faux vrai hein ba faux vrai wilika mbalo ba ndeko na pembote ba mo mingi. Donc tout le monde a vraiment artiste était à bien belli mais sérieux on a so ba 20 ça ba on est sonné ba vrai mais na ba test pe ba futara na ba futara ko ba yemba ba bêtise ya ba grave o ye mama lelo te le bika mokoti moko montagne la ngasko muto yo bien yemba ta mo trick mo boy na génération na biso ebele ayembi pa na trick na kombo na ah non azati ezaka keto biso tukutu to yaki ne ko masquer mukepo le peuple congolais n'a pas nous les battre pas comprendre moi le bibi la katangaise so la ninze moi no mon appena du début à la fin et dans la bêtise hein ya ngonde bakino ba olinga banti valeur et banana okala bonze bona pe ba grand prêtre franco bat balela ngo fort pour ceux bandiga ah bon on yo rango et donc dans ma bakala dans la avantage nango ezanini eza bien côté commercial tout pesa kaka pour un succès. Bon, et là système pour un succès d'abord et banda depuis. Que so yembi mo insanité au monde abna que jui en plaire. Bon, biso siko star académique comment na biso ya la to bulisa banti valeur wana. Biso to lingate, biso to zong sa marambo ne so na norme to yembe la marambo batu. Je na solo na smoke
Mais c'est bien pour un sanitaire, bon, c'est un bien sanitaire, un diplôme, un biso ina, et ils en ont valeur. Quand nous avons parmi les objectifs de biso star académique et dans la combattre anti-valeur, et dans le yango kate, na mon frère nanga moko, a concert, a joué Moulangi, a côté ici dans ces années, na sexe, a joué film yango te. Yango te ba oser la pour lobby et rattraper biso bana biso to éviter so ba banani, pour to ti bana. Ba image éthique là, mon temps wana zo mona papa salara et le rona groupe na image. Na ba ancien succès quand papa m'a inspiré trop pour le billet ba 78 mais avant bon na koyo kandu le neto ka ba grand calais bien que na époque na monto ala été mais na koyo musique na yo ka pena makambo belé là, c'est-à-dire musique moi ba robeta bango ba là on dirait n'importe na bango drum et raté batterie ya là te mais ba oye mana justesse moko impossible concert a oye mango na justesse moko impossible et puis douceur déjà à l'époque pour selon histoire il y a même dans rappeur ya rumba congolaise déjà da kana ba justesse wana on se ngele kelanga a école lango wapi yemoko. Donc, bah, inspiré à Pébiso, dans le déjà, image, j'ai un bon mot, na tchango na nzembo nanga, et d'ara, bah, bêta contrebasse mon quoi. Donc, quand on a dit, na côté sango, to yo kabango, donc, na depuis qu'on a. Ce que moi le bani, ce qui source déjà ça, na moi ba faute ane etika la libela et kolongwa susté. Bon, bien, il faut qu'à tout le monde, somoni source déjà, et d'ailleurs, il y a un mambo mabe et belé. Et belé aussi na bando tanga émission ici là ba génération zoya et donc meka kolongwa mais avec le temps et ici là ils ont meka kolongwa oyo lobi déjà awa azumulangi akoti ici salibu et série wana za kite ba ngama milangi moi te que ça s'empirer les sous ezaka ne mona muto yemba iti ezena répétition de ya yembite mais ya lakisi bato na daka ndenge mo na muto yembaki na muto lakisi bato bo ndenge dala mais ba système ezango ezala ka depuis ba grand calé ba wana déjà ko fina ba musicien ba tchaka ba musicien la te kaka yeba ti le da me ba no kita mona mo biso mo star académique to mo tika ba smoke yemba na mais là ndé ozo finaga te smoke yemba na ke luka no rabisa no émission na kala ba grand calé ya oyemba yemo wa teri de kuna ba tabule ya le mona na te banda pa na bango na suwa pa jili konda te ya omena bite solo lo vamba be ezambenga système o ezalaka ti malem ba mise ba komo longa na ba orchestre ba kota na ba orchestre e banda depuis tu ka ba fait vikilo mo ba longo ba jazz a komina so yo api alongo ni ba ti ba orchestre zo sala makaka ti le lo ba o mona muta longo e koto fingi mais e comme aussi là le monde moi battant au monde mutalongo ake kuna fingi pe mutute ba misem super fidèle le ba prof qui benz ba sege manata ba pe fidèle car na mouvement na bango ne ba ve joski pe ba tikala pe ka fidèle na OK jazz voilà ça c'est très bien siko mais tant aux le bela ancien succès au monde à époque to pe zaka nyonso eleke za
lisusu nzambe abeti lisusu ozali mokisi na mokato mondela kitala enalemwina mokolo bakristu yakokumisaka kolokoloka ozali mokiso ya mokato mondela kitala elo dimanche mokolo bakristu bakokumisaka kolopalupaye nazali inosante okoyane kovegete mama kotinerenga yosoma nazali inosante koyande kovegete kotinerenga yosoma chance na mbokolo herve lokolo fela kololia kokola akoyande kojije osinama na yo papa wapi ya wanatoka ya mzefu awe Maître Patrick Louabala merveilleux soki palisuma yatali yatandarekoyebana konawangala bibisi yatandele okofuta okosila poli ya kitila mokatanga yatali la
Ancien succès, bah nostalgie. Bah il y a l'époque, et l'époque, la génération au bas le bar. Comment la génération tu n'as pas compris non quand tu es le 21 romain ce qu'a expliqué dans ta. La maîtrise a combien de pour Bisson Monster Académique de la génération 0. Pourquoi génération 0? Faut tout noter. Yo ben nga bo beta ka ba ancien succès. Mais to bete le grand calais, to bete le tout. Bah vient ça donc sans couteau tout non. Donc to beta vraiment la source. Mais ceux qui bosa génération 0. To chasko ba gezma wete ba inos bi to cha bon génération. On a ba niveau star académique té. On a devant licencié la musique.
so tshanga na ba petit wana na nini na génération na bango te ngana lo ba biso nde génération 0 c'est-à-dire ba licencié na musique bazana ba gradué na musique ba professeur na musique bon bango il faut tout na bango so ba la génération nini yo ne veut tout na bango c'est quoi bazana génération après bino bazana donc c'est-à-dire bino génération 0 tozana ba winge génération na bango donc biso toza génération 0 donc tozana bato liboso te toza bato na sima te bino moka tozaka biso moko 0 tosangisi bato tout bato nyonso tosangisi na lit kaka ke tobimisa rumba congolaise na ghetto yango wana bobimisa siko rumba congolaise on a ghetto na album nini balle réelle tant naloba génération 0 omona ke écoute omona ke ba groupe wana même groupe à Grand Calais wada père de la rumba congolaise licencié na musique azaki te mutatangi solfège kuna na musique azate baobetaka musique na biso on comprend ti na génération oyo lobi wana batu na oyo wana otangi mibala comme si moi batu nanga batu na oyo mibala otangi wana donc bayebi kutu so okomele porter otele porter wana opesi harmonie mora de cortica oyeba te bango wana yango moni na ba vie na bango ba oyeba oh mais na banino na père na biso koko OK on est là biso ba koroba na biso batanga te ba fabi boli musanga ba koko batanga ite mais biso bana totangi omona biso bana totangi mais ba koko ba botai ba mama na biso ba mama batanga ki basuki na niveau na bango moko net mère na nga la gradué mais nga mona na licencié wana côté maman sikoyo na mama ndule pona tangi natal sosko génération 0 sans polémique et dans un groupe mon côté où ils ont licencié en musique ça la rumba bazati vous comprenez ba licencié mais du coup bana leader et mon papier et puis ils sont mon mindele ba ya orchestre royal on a beta bazwanga le roi étudiant ba tselinga na yebi koloba ki flamate e so ki flama na yo ka français te me ki flama yé moko rena za na telemi. Cette idée n'a pas partition qui n'a bêta. Il faut 2019 faut tout beau genre bilile loba. On est au bani na Grand Calais groupe na yé moko. On attend musique azate. On attend papier na musique azate. Archive na yé pe na musique etikala ka na bisom de komango. Biso ba oyo de komango nzemba Grand Calais. To ba binosko. Siko to titi pa batuno mi ba lotangi on a soit dit ça ba on ba clôturer. Kabela ba ndenge nini. Babeta musique congolaise. Soit disant ba on ba clôturer po bebe tando ndira ko am kolola ba on dirait po zaka bebe tanda. Biso to ba konta biso tele mangambo wana. Po to da 0. Bango baza. Biso to le ba ne bino boyebo esko to bani ko compter à partir na bino esko bino bozan ti Jésus. Te biso to zate to lo wa mai. Et balé na histoire to betel so na binonde. Génération 0 biso ne tondo beta ba histoire bato. Biso tondo beta ba histoire bato. OK. Alors na yango pour batu tout ba comme génération 0.
également il faut botanga musique. Il faut botanga musique pour mundele ndape si mo wana musique titre musique. Mundele biso to beta musique na mboka. Mundele atala bite il faut na sala ba note ngo lelo omona mto beta do nini bo beta mindele mbasa bango mo po ba bengo professionnel ba kota à l'école. Vous comprenez? La Kidou Bazaki, il est licencié dans la musique. Bob Marley. Bob Marley noir. La Kidou noir. Autant que l'on a lisse à 15. Elle a licenciaire dans la musique. So yoki musique il est niveau. Vous comprenez? Batebele Laura Benson, papier licence. Michael Jackson ou le son noir. Attends musique, attention Michael Jackson, attends musique. À la licence de matanga nulé. Donc à ebi que soit téléporté bo royer baninga de cortican. Batumsu ba kena conservatoire. Ba ngwana nde ba. Mais oui ya. Bison de skoto yeba na ko bando betelo source sa musique. Ti na ndenge musique ekende na ndenge biso sta académique to mona nini to ko sa na musique congolaise. Osani. Oh. Mon mambo biso to ko sala eza makambo na le sala matina ma musique oh. Papa baloba kuna sama na sena moya we loko asikeza nyonso obo mona ezaka o sama asikeza te wana na musique so bobeti o demba te lombo ze obeta bobeta chacho confiance obeta so bobeti chacho te bobeta la biso kaka musique o ba innocent ba obeta na yo le solo ya gapretre lombo te na États-Unis o rango te ya gapretre lombo batali baya na States na Lagos na nini na Moko nini Las Vegas. Tout puissant ok jazz à concert. Mindele plein. Bah il y a 3 jours. Bah mindele ba côté ba tali ndule. Pa azoye mado beta mabokoti. Ndule vide ba sous lobby boy. Oh. Pa ba kata mindele ba bando bima ba bime banda bo bando beta lobby ti lelo bo beta kanzembo moko. Oh bon ba changer na. Ba ki jazz na suka ba ozela jazz. Te kasi ndé lelo twinto lo baké rumba na biso ya pauvre musique nationale ikolo mais rumba ya pauvre et comme pauvre lelo ezala pauvre to biso ce qu'on est comme sango riche na nini na ba valeur artistique autre na kati donc ceux qui bal réel comprendre que il y a du classique moi jazzy ezali na kati et puis ba temps ole bobeta ba demi-temps na biso to beta kande bolobaka na rumba na bino ne bato balobaka na batanzela yo dans nos routes na ko vouloir yo te za na chroniqueur biso to beta banzembo ya ozomona nzembo moko beta mana 1-4 nzembo suika na 1-4 nzembo biso da suika ya na 4-5 ozo comprendre ba valeur ba nzembo biso ba 12/8 ezali ba valeur wana ndeta ba valeur universelle comprendre ba tout temps ba o ba yebi ndule dans la ata yo congolo le ça so nini mais tant on beta mana bato ba yebi musique et qui de partout ba comprendre oui oh musique on ya lande oyo o le beta mara na communauté moko c'est-à-dire ce que na ngwela oyo kaka rumba na biso mo boyo ke Gabon Congo Brazzaville Cameroun et suika wana so ke na ba Tunisie kuna ba yo ngoti on faut ba yo kango po ba yo kango faut tout ça ba valeur wana ba valeur wana état universel yango wana star académique mais ce qu'on a rumba to beta ka rumba congolaise et là qui prince ya boulevard to fungo yango to tchango ba bar séparateur ba tchango ba esthétique yango wana to coloré rumba ça c'est très bien rumba coloré to zwango les costauds de Bruxelles job on PC hein ça là moi bien Yasmine Mata de Paris voilà Smoke on a dédicace à Smoke et to chité na biso ba pesa nga kuna ba sinalinga to chité na biso liso na biso ya on me fala lo ba mostuna giat te ya on a redresser le on bien pour ya bien par rapport ya tango yeso to juillet et zama au décortiquer on nyonso to zwatan ya solanai par rapport à musique to bien nostalgique musique moko oyo na ngana bien ko ba mbutaza bantu de musique ya kala oui ça là moi bien depuis à l'époque indépendance cha tozu oti so style musique na so monama ezo avant yango même mama OK table ronde voilà donc vous comprendre ya même tabi lisolo makasi to lukazo to zoye et siko
tout ça c'est biso c'est-à-dire bino ce qu'on a rumba coloré na bino bozuka ka musique on a to ozo boya ao o ya bato batanga te wana ya ba illettré na musique na boite o comprendre ngate na otuni nga soto ye na nini po bato balobaka bato souvent bato balobelo ka sekizate mais na rumba congolaise le Star Academy qui est et le et pourquoi d'abord constitution un groupe na biso nan ba étudiant ba gradué ba dans ba licencié ba dans en musique ba ça appelle la musique ça dit ba véritable professionnel mais sindi pas tant la musique ya ngoti ko faire ba ya so gaze mwana ina ko faire ba so gaze mwana ina pourquoi le bel roi à santa touche mon robot na yora ngote mais à la grand bon ina pe ba kangina nte so ki nechi akepe ba boya te ba boya pona age oui yango boni ba boya te ina institution za pona mutu nyonso biso to bundaka ke so ki to komi mon groupe so komi e comme ta ba 5 et bimi na terrain boy directement to le la soute ke ba ivoirien ba l'équipe biso na ndule to ba nigérien ah moni pourtant souvent ba là biso ko to ba tanga musique il a bien alors donc on a fini motuté on a fini bolimisanga mais et dans on de vérité on makambo bomba sala basa na moko nzimbo tout le monde a comme ça succès na mborao et na on va jasima o baluki no kana sima bo sali succès mais pourquoi mambo biso to na ngo ngana kana ngo wana ezo autant 9 ans na ina 9 ans moi baluka sima wana na bino kaka batu moko boyo tangia baluki ne kana sima awe mane mabe mais bino bakino tellement bolinga na bino bantivale bo sepel na bino succès et aussi là mais connaissance en aucun jour au monde ba robenga na palais royal les biso kinda obeta za bango te niveau artistique et dansé mais makambu ba sa biso to za to sa na biso mais obiso to na ba ko sala ngote so ba ke inate na yango na pesa mbote na batu tout asute na biso allez-y bana photo ba mère vena bino bana États-Unis Didier Bangu Magde Dimalambu AZ Alain Zola na mona eloko wana na sepela ki ya robe pas sepeli bana Canada petit na nga Herman Mbungu na Québec vena nga Lino na Québec tout kiti kota Paris on une famille dans la France faut vraiment la reine mère avec tout le respect chérie bah, gros bisous bonne année et puis Maria Bénédicte ma fille Raya Mélodie Takos Mamboui Bambote grand prêtre Jean Bedel mon Lyon il y a dans Grenoble mais à Konza Lyon des fatés on a aussi mon mouvement mère il y a vraiment bien merci na mabwana donc merci va s'appeler la reine mère mère Brigitte na Italie qui toko na sepeli grave na accueil na moni ya olobela te bien que bakangi biso ba connexion mais mabanga rabier olegara donc tchalamo bana qui toko ba staff na nga tout na Château Rouge dézola London vient na Mbuta Lombi na bosanité na gare du Nord wana ba masa na nga tout Yves Langa Beriti Bangu donc boa tellement belé tchacho boa tellement belé donc bana bela tout maître Babi Bela maître Monsieur Christero là là na Bruxelles à Bruxelles on bimba maître Ndobo na bela na Bruxelles en bote belé bana Maroc France code pego yagati quoi arrêta montenga malamuso abido samba te di matadi bambote na bino na Paris bana Maroc Francilo la Singolo Wolo toujours rabat en avant donc Star Academy qui est dans l'ango tout balinga biso awa pe na bosanité le président Papi Pongo 421 charge ya funa kilo excellence Tony Makambo Kombe Sedoli batu tout na kati riche l'autre Francis Mukoki Audrey Kasongo Gistel Mbokoso 80 000 fois ce mec ça on a vu sope aliawa donc na bo santé ya Romain Ndomba na palais mère na biso Sindani Ndomba mais Sindomba ba bébé tout na palais kitoko
Donc, merveille na yo pe. Merci. Rabi Mavinga na massa sa caméraman Coco Dema toujours boulot en avant donc il y a 2019 Batu Baoyo Kabale mais binon des génération 0 yango na ba zona bango première génération 4 biso la génération 0 oh wenge oh nini génération 0 bango babaluka na sima ba le karaté siko bon elle est ratée on monte première génération les 4 deuxième troisième biso 0 kaka donc yo tout nombre multiplié par 0 égale combien? 0. Ah. Merci beaucoup, leader Makaba, Star Academique. Merci beaucoup à Coco Dema. Merci à Baduto Balinga Karabi Mavinga. Ça la moi bien bouille, ça la moi bien tant de Zanabino. Merci, Tokuté Mbasima numéro Asika. Nostalgie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nayebisaki bino nini? Bon s'abonner na Kilongo TV. Nanu bilenge silité. Oyoki elengi. Wana eza avant goût. S'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV. Na banzi toyokani. Oya koboya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa.